Mbote, habari, betwabu, kiambote kieno. Bonjour, hello. Bon dia, ponini te nira onabino bandeko. Baibolanda katango nyonso. Rubrique nabino masolo à vie na nzela internet na YouTube. Masolo à vie otolobaka tango nyonso e ko apporter et yaka ko apporter en plus na bomo inabino et yaka ko bakisa litanga mai. Nakati ba vase na bino, nakati ba cantine na bino, nakati ba bidon na bino, nakati ba kopo na bino. Masola a vie ya mokolo lelo. To pesi bino nyonso esika bozali, bambote na bino, bambote mingi na bino balandi na biso. Bolobi mama masola a vie ozomona na te po nini, mama sola a vie pesi biso mo retard à une semaine, mama sola a vie obungi. Oui. Mama sola via bunga ki mwa muke mazana bine elongo balobi nzota mosuni ezalaka na ba caprice nango grippe mo ezo déranger mama sola vinde de cela ki que moya le kalisusu na nzela na ya ba etando ezate po aya ko sola bongo na bino to posimbote na mama Dadou ma maman chérie kuna na Belgique mama na biso ko landa lisolo le kaki ya Judith mama Dadou alobi mobile ya Judith po nini a exposer Vina bango exposé Judith na internet poni na beti lisola mwasi na ye mwasi alobi lingaka mingi bien que moi ça asali mbeba na pasteur asala ngona kata inconscience po anini papa akoye ko sala bongo ezala ngo réalité lisolo se beta mi mama nga Dadou mobali azalaki sous le choc amonaki nini akosala te ntango ayokaki masolo ya vie alobi te napusa na liboso mama masolo ya vie mama masolo ya vie abete lisolo na ngai mpo bandeko bapesa ngai toli mbote na yo mama Sandrine kuna na États-Unis mama okomelaki biso olandaka biso topesi yo mbote mingi elongo na libota na yo mobimba tata ntilulu mopepa ayebisi biso ya bi mama masolo ya vie boyebisa mobali ya Judith alimbisa mwasi na ye Judith bazonga ndenge bazalaka bazwa ndeleki ya Judith bakende kotike pa pasteur lokola pasteur ya engrossa ki ye ezopesa pasi papa za sous le choc ayebisa kinga mama sola vie na yoki batoli na moni ba message ono sotindelinga o bato bakomi yakene kotala mama na hôpital mama botaki mais bande ko balanzi papa succès na mais alobi na ebina nute nazo continuer kotanga ba message na moni ya mama Dadou kuna mama Dadou semega na Belgique nazo tanga yango na moni ya bandeko nyonso nazo tanga na moni ya mama Antoinette kiese na tangi ba message nyonso optikela ngata na ebité na kosala nini na koloba nini mais au moins na kende kotala maman hôpital babia boti un petit garçon tolobi bienvenue na bébé na biso bandeko balandi masolo a vie moko lelo bo comprendre ka ce to etango nyonso to yaka na ba numéro a sika to elibno numéro mosusu ya sika tozo continuer kana série na biso to betaki ya Daddy babi na biso Daddy za no ka papa na anglais to ebaki na biso mais to ngai to batu ba expliquer biso pour de bien kaka Daddy on attend mutu na banda botama anglais lo bangote maka na Daddy na munoko les télévisions sur la prêtre catholique. Mandego bala ngobi mama sola vie, masolo kitoko. Ezo utaka wapi? Mama Sandrine na tuninga mama sola vie. Masolo ezo utapi. Mais c'est maman, yo vani les États-Unis, ozo vivre ba réalité, ozo vivre les États-Unis, et appelle les solo mobile. Pour te bi masolo a vie, et ram ozo vivre na ba vie na biso, vie sociale, vie quotidienne, ozo vivre nion, ça ka te ozo beteka masolo ba couple. Masolo ba couple to kobeta ngoming poto corriger tant mususu be erreur ezana ba couple mais tozo bita to beta masolo ya vie sociale mobimba yanga to lobi masolo ya vie mama swela ko na France lo bango masolo abo moy ninga basonga mbala lo bango masolo abo moy na profiter na opesa bino mbote sika bozali lelo to elibi ni solo ya prêtre catholique bende ko balandi to babo tenir biso rigueur te pour na nini to kobeta masolo ya batu nyonso ceux qui m'a baisé quelque part, ceux qui m'a failli eza, ceux qui m'a erreur eza, to ya poto dénoncer cause nango normal. Bato sengeli ba bongo. Babi prêtre catholique wana autaka na province moko na este. Bobika bango bata catholique ndenge zalaka auti na este batindie aya ko sala siko awana kata Kinshasa.
Tant que na kati ya Kinshasa comme qui pe na commune na église na commune moko Songolo esika koma kiwana bat ba sepela ki noyebi kaka sangwa sikaye prêtre sikaye bat ba sepeli nae bat ba sepela ki nae ndiko bala ndita tanga prêtre banine pe ko sala musala ndenge zalaka na ba service nyonso mwana moko azaki wana azaki Simon azaki acolyte en tout cas mwana azaki bandu basato waka kasa prêtre bande ko sepela na Simon ba travers plus na Simon asenga na Simon ba service ebele Simon pazwaka ye sango na ye apesaka Simon batoli bandeko balandi kolala kolamuka sango akomi ko approcher Simon na ndenge moko ya autre loba na ndenge moko malamu te bon Simon pe ndeka to bezaki kasa zaki éveillé anomona ngo normal nde tolobi na kovanda ya Simon na prêtre wana ndeko balandi prêtre wana akomisa Simon to bengani to bango mwasi po to ebike izaka mwasi na mobali siko mibali na ebite na obenga ngoni mais prêtre akoma ko bimana Simon prêtre akoma bimana Simon za mwana muke bibika ba colite ba aja ba colite prêtre akoma bimana Simon avivra na Simon azalaka bibike po ba prêtre bazala na ba bureau na bango bazala na ba chambre na bango ayibana Simon do akomisa Simon mwasi na ye asalaka na Simon nyonso oyo mwasi asalaka na mobali na mobali asalaka na mwasi plutôt ndiko balandi na mituni biso na kati mabele ya Afrique biso na Congo biso na biso ba noir ce qui pas somaka moneza possible ce qui est ça les maka mais prêtre wana akomisa Simon eloko na ya ko sakanela alors somoni Simon continue bureau prêtre c'est que Simon akezo ya makambo atiki Simon te na kati ya chorale amoni susu elenge mwasi na kombo ya Julie azu susu Julie wana donc ce qui auto tangi pour li solo betama ki pour famille wana eluki biso pour te beta li solo mais ce ko ba kombo tozo tanga te auto yebi te ba famille na bon ba yebi te ba beti li solo te akomo bimana Julie aza mwana mwasi jeune fille ayembaka na chorale akomi kobima na Julie abima na nani na Simon donc asangisa bango muta mutakena na horaire na bino bobika ndezala na bureau sango yo kenende muta mutakena horaire boyeba na pe makambu tipo bobeta pe solo te ndiko balandi bana wana quelques années après Simon akoli Julie pa koli bake kolingana wana prêtre wana balongoli na paroisse azaki nango batinde su na paroisse moko ba côté ba commune ya likolo kuna bana wana balingani bana bakomi ko vivre Simon lobi na Julie nga ifona bala Julie avait ça problème te saka likambo kokeno mona baboti kuswana baboti Julie memi li soleil pande ko na bango mobali na ye sango na bango prêtre na bango Simon alinga bana ngai asepe na ngai pour ta beza problème te bien que na longa la paroisse na bino na koma la paroisse mususu na ko senga ba inviter nga mukolo wana pona bénir mariage ndiko balanjo neza ki ndoki te bato na mibale yo yebi bango ozo continuer ko bimana bango ozo ki banana na bana mikie ozo ki bango mikie na ba vingtaine d'années ba pusani ba komi tina aja ko bala continue ko bimana Simon continue ko bimana Julie tant Simon na Julie ba décider ko bala prêtre ndima ko bénir mariage les ala kala ba bilo na bango ba catholique ba sali ba longi na bango ba yeko bala Julie asalaka Simon asalaka mais ba activité na bango la paroisse en tout cas ba koli nango donc ba za fidèle pour l'église catholique Simon da longo acolyte akota na chorale ba comme oyemba chorale mo na Julie kolala kolamuka Julie kendaka musala Simon kendaka musala mais ba continuer kana bango bango baza balana baza na foyer moko baza isika moko
mais bazo continuer Julie qui na tango nae pour sango apesa Julie fongola Julie est horaire nae ou ya kende la kuna so ezo kende mardi jeudi samedi donc les laxi que lundi mercredi vendredi au kende te tant ça za ko occuper na batu mususu respecterait parce que ça na fongola yemo ebi déjà ça pesa que au fongola ebi so kende na mardi a ebi déjà na conscience nae que na mardi on ko na pesa Julie fongola mutu musu akoza na kuna te azape na horaire ou apesa simo bango mibale ba ignorant mais baza ba couple mais Julie la vie de couple nae na simo a constater que oui because mobali o akoma moi c'est pas moninga ni mobali mais sur le plan sexuel moi makasi wana ezalaka penza ndenge ezalaka te na kati ya vie de couple masa nini aza mobali nae ameka pe ko biklemo ba kisi et puis ça y est moi makasi mais vraiment force wana ezalaka te tant mususu bino bande ko balandi bo limbolela biso boko expliquer biso et comment rabon pour la nini pe pour loko donc na ebite loko ça normalité nous a mobali moninga na mobali akomiso mwasi na ebite so na kobanda na ko lo bon pour ko lo bon tina na ko expliquer on tina média bo comprendre na zo ngana bimisa maloba mais maloba so ko komate par rapport au loko isa salité isa soni isa propreté sangwana azo continuer de vivre na Julie azo continuer de vivre na Simon basi ba nena ba basi ba koli Julie na Simon bazanda ku moko baboti mwana bango ali ko bandi ko balandi Julie asala musala na normal na paroisse Simon pasala musala normal mais baza sous paroisse morote na sangwana bandi ko ngai ba ko koma na ba mi bale on a topé simbote na tofla kabuku. Est-ce que vous avez besoin de madame na France pour unité na couple ba Filisoni mbote na bio na France ya bikotele na tata maele kuna Londres mbote na bio Julie na Simon ba ko bota bana mibale Julie a gardé secret na e o ya bengi secret ndinga vivre na sango Simon pe a gardé ka secret na pour na ebite tom suku de Julie a cause courage a beteli moninga. To imaginer ya Simon abetela moninga ndenge Sima bandina sango na bomwana sango mtasala Simon za la bombe Julie pe ba de vierge et pas ya sango to sango soki bomba propriété privée na asala kana bango no salingi baboti bana mibale a poussania de bosso 6 ans ya mibale 4 ans bazaka fidèle na paroisse na bango fidèle na makambo na basalaka fidèle na bolingo na boba kena kosala pena sango mukolo mususu Julia uti musala bandi ko balandi Julia yi uti musala bita nani na kusana mona sango so benga sango téléphone ezoleka te azo benga sango téléphone ezoleka te ah oui bon la contrôler na ya Simon aza côté nini abando contrôler Simon téléphone ezoleka te bon habité la vanda na ndako abani nenda ko Simon pe ai Simon nzoka ati téléphone no le gâté ya Simon uteki na ye pa mutu na ye ele ka kuma tourne ai bonnier ndenge nini ndo bingo depuis que téléphone zo le gâté te na za ekina activité la uta musala bona o leki paroste mobali asali akamufle akina leki paroste mais si mukie testitsango abengi Julie ah boni ana sabi na zo pa bien ce mobile na za ça va pas baba Simon za nenda ebiti basango pe bazala pe na service à porte na ebiti mais en tout cas famille wana azala bayebaki bango en tout cas bayebaki bango pour ndenge Julie tant azalaki na jeune fille sanga banoke pe ba Julie akena hôtel la Julie tala comme choriste na bango ya paroisse tema lingaki Julie ba parents pe bayebotaka yebika bino bobika ba famille ba catholique sango ayena ndako ba osani ba olenga sango ba kopesa kiti nzoka sango yaka na ndako bolenga ka sango sanga comme ça mwana na bino bilanga pondu bilanga ndundu et pas ba Simon pe même moment ah que non luka colite nae mwana botosi mwana tinda ke misa ba sola bien so comme pas Simon papa Simon pe ba lango sango ba pesi kiti avant nzoke za la sanga ya ngona ba intérêt debi ba catholique atango wana
na ba intérêt moi ba franc belge zaki na batango wana et ba poko mona ba franc congolais ba abuser na ba ne belé les autres bete li sola Simon et Julie mais ma soleuse est belé sur ba catholique école catholique ba sango mamba zo sala na kuzu na ko batama maboti na ba se belé ba mama batama bala tout soit sur courage à dénoncer en côté mais l'autre zo bete li solo pour li solo à Julie oh ils a li solo moko et zo peut ça passe na mité mais ya libota à Julie sango ena ndako na bango ba tie biloko ba lo ba un peu de vin ba tie moi 20 ko ezara d'habitude na ndako ba mona ba différent na ba tie moi 20 ba pesi sango ameli ba tie moi biloko ba aller en famille asali ba biloko nini nga salaka ni ebikaka tamsonga ko imiter ngo tusa ba ko nango ako imiter ne ba sango asali ma prière sango ki ko balandi banzambe bango basambela kesa vraiment nzambe ya solo to tuna kapenana muto azo sala bongo ndenge mona pasteur wana ya Judith okote ya bato muto ana oteisi na après osali na ebuzoba ochani na muto wana ba mona sango na sultan mais sango sala rani na sima après tozaka fidèle l'église wana oba luka pena na simate otuna pena nzambe o malamu tokende po nzambe oka o wana soki kazaka bongo isa pasi mingi pona bino bandeko bayebo continuer ko sambla na l'église bongo mukolo wana eleki bana pe ya Julie ba mesana na sango babika ka sango na bongo kaimta ba pesa ngo ba baptême sango na bango ayaka mingi pona bango alinga biso bibika ba France ba kumisa ka sango ndeko balandi 2 semaines après Julie a un problème moko fallait akuta na vraiment d'urgence na sango auti musala ndenge zala kaka abandi ko benga sango porte téléphonique na kena bureau na fala kena bureau non mais kapiko benga Simon est-ce que Simon akoza na ndako tondeni na ba position abengi pe Simon téléphone zako ngabi lelo na sinika sango Julie ko utani musala ye wana na paroisse na lupango sika basango bazaka héberger Julie akoti akata lupango wana na enclos na bango zaka na denda ku bazaka na décembre Julie akoti na lupango tuni sentinelle pour sentinelle ayebaki penza ba histoire wana penza te na profondeur amonaki na Simon tanga kotaki ayebi que Julie ayaka kuna basa monsta mobile amoni ngo normal bon Julie akoya Simon akoya bakekuta na kuna ba sentinelle bon po basa na ba accès kuna bayaka mona Julie ayaka kokota na ye aka fongolinda kasango akosa pe mwa misala bona bon yebi kaka ndimi ya paroisse bandi ko balandi Julie ayena fongola akoti si na porte zaki pe effectivement porte zaki ya kokanga tant Julie akoti fongola porte a remarqué que fongola mso mais attends asimbi poignée porte fongola mina bango sikoyo sango zaki na kata chambre attention les zaki pena mingi na porte te Julie a fongoli porte Julie a koti tant Julie a koti sango na salon bazate mais atali na salon na ba fauteuil amoni veste na sac Julie habite veste na sac ya mutu na yebi yes Simon azawa pour ce que Simon azawa pour veste na pour sac na ce que Simon azawa veste na bon ba vandeli wapi abani ko poussa makolo ndiko balandi Julie a poussé makolo azoka ba gémissement na habite mo sa zobota ya tabazobota to ya nini Julie a fungo la porte à chambre Julie a kuta sango prêtre na bango balinga mingi oza mobali na ye atemba la trasuta liboso église zo bénir bango na habite na position ni likolo ya Simon na ndenge ni na po imaginer ndenge ba position ezali na Julie a ganga mbala moko abimi libanda Julie azui nesa mina azui liboma doto ba Julie azaki pena trouble mutu ezaki choc à l'immédiat Julie akati bilamba
sango wana mususu azalaki na ndako na ye abimi sentinelle pe kuna wuti na porte baye bakangi Julie Julie azoganga Simon kota azalaki balati bilamba babimi sango wana mususu ntango amoni kaka sango wana babimi na ye Simon alobi akomprendre ka c'est que événement wuti kosala bakalme Julie basala boye mwa ete bazongisa boye donc Julie liboma bamimi Julie l'hôpital bakomi na hôpital boko expliquer nini fo bamemi na mutuka basango bakeni na hôpital boko expliquer nini oh tomoni kamba moka bani koganga polo kwa mwana bete lisolo ezate yesi mokuna mal à l'aise motema asala nini ndeko balanzi eza pasi bozomona kaka bino baboti sango wana linga mwana ngai mwana nga penza sango wana akadaka ye mwana nga penza na sango wana boyebi te nini ebatama pour ceux qui Simon azaki na na colite bon imaginer era ba âge ba colite ba 15 ans ba 16 ans ba 17 ans ba 20 ans Simon za lelo ko ba na bitso ba colite bikolo za pour ensemble à l'église wana mais Simon azaki no mona muki Julie pasaki choriste kuna azaki no elenge mwasi koyeba mibali ya Julie mbala liboso ezaki sango na ndutu ayebisa Julie makambo wana tu les rappelles le bien et le mal on ko balanti ba comme l'hôpital ba calmer na bien na ko zana ba meki ba tension ba ni ba ko comprendre phénomène te ba tu bien na tonga pongi alala tant sango tiki ba l'hôpital sango asongi ndako mais Simon abengi mama ba Julie mama toza awa na hôpital bona bo na ndoki ne paroisse na habité Julie kuna paroisse so ni mama na hôpital na kuna babina nga koi ndeto monaki awa na sango to yakili na hôpital Julie alali azwaki temps penza ya kolala Julie asali une semaine hôpital Julie alobaka te atalaka kaka so botuni bopesa Julie bonjour anikisaka mutu Julie boni anikisaka mutu bandeko basango bazwa sanga ngo pe na ebite o baba kindoki ayaka mamba Julie alobi sango wana ayaka chaque jour na hôpital ayepe na obenite asambele lipe Julie atepe Julie maboko asopi obeni bayaka na muninga na ye bakamada Julie pe église ya musala bayaka Julie za problème Julie lo baate Julie za problème ni Julie lo baate Julie ali ko lo baate aboy ko expliquer bato problème nini azana ngo ya Simon comme mal à l'aise so eka ko hôpital azobanga comme so Julie ko ganga ko lo balikamba azalaka mal à l'aise Julie ko bima l'hôpital bazongi na ndako sango ayaka kaka na ndako ayaka ko luka bango apesaka pe ka batoli moni vie boy na boy azana likambo na motema ayebiki asalaki likambo mabe likambo soni mais bazo camoufler na ebite Julie pe soki pe mikomisaki baba ye moko so bane ko linga koloba te si bongo ba kanza Julie ndenge eza na cerveau eza ya kopola ye soki pe ndenge nini Julie kanda yebi mama ba Julie alobi na ko mosinga nzambe ngabi lo sambo ni to sala mwana na ngai Julie zaki bi Julie moni nini to tambola to keno ko luka banganga to luka banani Julie mona kini sango azo sala lo sambo mikolo Julie alobaka te bande ko balandi 2 semaines après c'est moi qui l'ai eu ça là. Julie a décidé à l'oba faire si maman là. A dit maman, le matin na poussé na bête au lycée maman gali Julie lobby. Julie na ngani na maman quand tu na loba bon te tam na liboma. Ce qui est ndengeni te. Na mona rabino na observer ka nyos na zo ki na beki na zo temps na ngai ya ko observer. Makamu nezoleka. Na zo temps na ngai le na lina loba maman ngaka. Ay mama ndingo zomona ngai mwana na yo bano mi baye nazana bango na ndako mama na loba lopoza mama bazara bana esimo tuma bongangi Julie nozo ebisanga bien mama na lopoza mama na so mama mutu msusu na koloba te mina zoloba pona ebita après bakamboli kamine koya mama bonga tu mama bonga kamu bana na mama na obeto liso mama za motema piyo na baki lelo na koloba
abi mama mukona tina gangaka ti abinga kana zo hôpital mama ngai mwana na yo nakenda kokuta ya Simon na epa ya sango ayaka bikono so awa sango wana ya Simon koma mwasi na yo donc ti Simon za na ba impuissance na kata ndako akwa kosala ngelo kote na mbeto ya Simon abimani na sango azalaka mwasi ya sango mama nini ezosala nga pasi mama po bano baza bana sango wana bandi na nga bana mke mama ti bomona sango ayaka na ndako ando yaka te poto zo bandi pona zaki mwasi ne mama leli mwana na ngoza ndoki na imagine motema fille wana to profiter ko yebisa mino bana basi bino bayibosama l'église catholique na ebite eloko bongo posanga zo peso mbongo polo to komona kaka matériel posanga zo peso mbongo o continue ndima ko bima naye o bombela baboti na yo asala ko ba avance ko akoloba te bandi ko balande za pasi eza pasi yango de bino baboti boy ba ko surveiller bana botika bana baza trop attaché tena ba o sango o dadi o pasteur o soki nani o évangéliste o soki nani ya jeunesse o détruit bana batabasi sans le savoir. Julie abi maman na bimana sango depuis bana mi baliza ngo bana simoto eza bana sango na biswana ya prêtre wana eza bana na ye ngambo na ba assurance bolanda bana pembe te pembe bolanda to bio bana bazwa pembe te bana bazana bongo ka ba pembe kaka po papa na bongo za nikolo te biki bazaka pembe mingi ta bongo za ki pembe moi ça za ki moi clair sko bana bazwi pena pembe ya papa donc mama bongo pena sko atali bilongi ya bana malamu amoni pena ki oui bana quelque part bazana lo na prêtre wana abi mama dalinga mettre fin na makoma bongo mettre fin on abi mama mona yebi mo mettre fin na makambo yo ndengeni bande ko balanzi mama moboti mama na lobi na moni ndi balobaka kobota mwana eza kobota motema te na bota ndoki siko aza deja mwana mukolo so sake pa nga na ndako comme ça nga na agir autrement aza marié bien kaza mwana nanga boy bisanga ngai na place wana nga mama moboti na sala nini loko na ndoko vanda kuna comme ko vanda kuna mwana nga za malade tuziba teza malade nini au sani bazelia Simon na poka abi mama ko lobelo côté ko réagir te ngamo na ebelo na kosala mama na bango bazelia Simon na poka ya Simon tango ti musala ne ezalaka bayambia Simon ba pese Simon biloko ya Simon aliena et Simon tant kotaki mo sandolo bate ko safana ene kaka après moi c'est bengi Simon motema beti ndundu boyebika motema likambo ala likambo na kata motema siko mwasi yango alobate se pendant 3 semaines alobi sikoyo Simon motema beti abi Simon na ina posa to solo la mena linga ki prêtre ya to loba makambo yo Simon asala ko bonne se osi bate ba koloba nini ba osana ni Simon beni pe papa sa prêtre ya kata prêtre yo bonnier maman Julienne que le bien bonnier batie le sambo to qui prête assemble la jour béni ta boîte Julie a télémi à qui cuisine côté moi Julie qui est na cuisine nzoka bande ko balandi Julie qui est dépose mbeli Julie tant que kana cuisine a na mbeli a tie na kingwa sama bi moni lelo zangane na epona bomayo na nyonso salinga lelo pona boma ngaki na bomelo na ndako na baba niko kanga ko sala bongo te Julie to komema ngamba sa sango mama ba Julie kangi Julie alobi abonde le Julie Julie rendre vie na nga zéro rendre vie na nga inutile ngati aussi sakama kamona sulu ba bondeli baboto le Julie mbeli ba chepe mbeli musika te bande ko balande de bakangi Julie mama zimbeli déposer na mbesa abi Simon c'est bête soka banyama tam soka bazoba bano yo mona na ndako barape bana utata bukolo bana Simon lobi nini alobi bano yo mona na ndako baza bana na ote baba na sango andiko balandi pasi na motema
ye Simon mitali nenga koma nenga zaleli za pona sango wana siko bana o balobi bana bota na ndako baza bana na ite bana sango siko imagine moi sina kena kuna mukolo nini akena kuna heure nini esali ya Simon tuba Simon zuka mbelenze likola mesa chu e Simon michubi mbeli ekote pakasanga telemi akena Judas maman lokola moko akufi seke posa nange ko bisami jida koti na chambre zui sac atiki mama na bana kelole beti wana boya bat baye mutami bomi babengi la police ya sali constat mama ya Julia bengi nga episinga mama solo a vie tant babenga na poto apesinga numéro na yo na bina benga yo na yebisa yo partager du solo na bandeli mais na minute où Julie a porté disparu atike linga bala na yemi balé na éviter Julie a okendo wapi to éviter to pe sa photo à Julie bo diffuser ngo na ni émission na bino ba so ba mona linga Julie pour la police azolukai faut ba entendre yemo ka pe sa version atanga na beti di solo prêtre catholique wana na bazana ba commune tolobi église ne tumbamaki ba tsheke ko moto bana quartier ba en tout cas ba salaki penza dégâts na parents wana na bayebi ko tuna boyebi lisolo ndiko balanzi yesi moi mi bomi yesi moi ndimaki te ke bana azobota na ndako bakoza bana sango yesi moi kanteka ine mtozaka mpunda sango nzo pe moi sina azaka ntaba sango aliaka bongo mibali tala bomo ya côté ya Simon le ya Simon asama bele Julie porté disparu sango tumbi église bana wana le so ba ki sola bongo na bomo babenga mama na bango nani ndeko balandi nyonso nezani biso baboto ni kotika laisser aller na bana biso pe ba etondima ba religion wana importé to yaka na ngona Afrique to yaka na ngona mabele na biso ba conséquence na ngoya mwana la conséquence na ngoya mwana to pesi confiance na sango to biaza sango to mona ka bango banzambe mais sango a détruire bomo ya bato a détruire vie ya bato le loi Simon asama bele to kolobani to ko ba musu za ba protéger sango na ba sana tam suka ba ko excommunier tam su pété vie si elika ya Simon bongo pona berer o ba mo basal bande ko balandi lisona biso mokona lelo na banzi to komi bongo na suka na yango to salaka keba tango to sambelaka to salaka keba na beglize to zokota to salaka keba na koyamba yamba milimo koyamba yamba batu oto yebeli tinate soki ya Simon andimaka te ko bimana sango na mbele bazana bombo Julie pe soki tonga moneki ka balaki ya Simon alobaki na mettre fin na relation na zali na sango tango mususu makambo de comité ndeko balanzi de tolete avec nous sur la Julie na Simon na prêtre baby si ba fina bango to subisa masona bisa mokolo pour te rappeler bino le 12 octobre 2020 les religions africaines vous tout avant pambu vidila et que un événement monene et ça bongo 69 ans utan fumuki mbangu na mboka Katanga asila kozonga na molimo akabwanaki molimo na mosuni po babi ye aza kafwako mosuni nde kufaki kasi molimo na bango ezokoba kosala nde biso religion africaine vous tout avant pambu vidila to bengsi bino le siège na biso na Mongo Congo na Matadi Mayo na événement monene oyo kozala mokoma lobi ya 12 octobre boye belé bo assister na culte wana oyo kozala bongo présidé par bango moko le songi nzila babi invitation cordiale à tous matondo tokutani na mbala ya sima na numéro mususu ciao.